Vous écoutez la radio de la référence www.radialisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Zali nini oyo tondokota na ngona 2013 oyo kobenda ba pole mutana biso muta zambwana bolimbi si mwa muke na tango bandeko baza kokomela yo talaka pe na se sozo sala émission papa mokolo azali te olobaka DSV bwakela nga misu na se ndeko na biso pe akoti na nzela ya singa kuna azape na oya ye moko ya kopesa papa na biso biro asengi pe mwa motuna na mwa maloba ngai pe lokola na sengi pe mwa maloba me mbuta zambwana yozo sala ba conclusion na masolo oyo yebi motuna makolo te yo lingi ko sala conclusion bato ba croire na oyo zali koloba naza d'accord na yo te yo pesa na bandeko maloba ngape na sengi maloba na sima bandeko wana po tokoke na masolo oyo na kotiko boyete merci. Merci.Eboto ndeko telefone so azali azuma loba aprende kwa telefone to pesi na tatu mulala kibudi. Ndeko telefone azali te ka mulala kibudi ye wana. Bakomba bakomba. Merci beaucoup. Kipona tamwali loba ya suka. OK, mulala na koki loba. C'est Prince Biro. OK, merci. Nazozela. Bon, ndeko zambwana nalina loba boya omoni liwaya ebale tang mususu olingo kanga lokasa ya Kongo asika mais ko supporter point na yote omoni na robelo ko moko ke to sala keba kaka na radio lisolo yo to za ba prophète te mais kanga malobo to zolo ba mukona lelo yo to sala keba na makambo yo ya Congo. Tout ça la keba, très attention. Complot ezali à haute tension, à haut niveau. Ngai étant que mutu ya mukili. O nazali na raisonnement. Ngai nazako supporter Johnny Chibangu te. Nazali na maîtrise. Pourquoi? Parce que nanu eloko moko elakisi ngai te que Johnny Chibangu azako sala eloko moko o ezali clair. Voilà. Parce que ceux qui n'ont dit Johnny Chibangu, même ba langage ezako bana monoko na ye. Azali militaire bien formé, mais par langage monsieur to bana monoko na ye comme ça zo ngako comme pasteur, azo lingatika côté armée comme pasteur. Donc naza na maîtrise ming. Alors eloko monsieur na website ndeko do pambu tango oza sala ba intervention na ba radio boy mon klumba baza kolanda yo s'il vous plaît mon frère il faut que na moi monoko na réserve ko bisa ba terme ya ba bololé ya ba nini ce n'est pas digne ya ko bisa ba terme ndenge wana tozali batu tozo sola entre bana ya ndaku cela veut dire faut tozala ba maîtrise ya ba langage mususu ko kozala vraiment propre minute même na bo moto ya yo moko ozo comprendre parce que ah tozala ko condamner bishop aza ko finga mais okoyeba te que mo mususu yozo bisa pe ko finga bumbaka yango wana donc faut pas to ya na ba langage ko blesser bah il faut pas choquer il faut pas blesser pour choquer donc c'est ça merci. Merci de Komulala. Merci beaucoup. Merci beaucoup de Kozambwana. Oyebi na sepeli il y a trop ezalaki par hasard na côté internet et puis na Nicolas Ndabino. Na lingaka na intervenir bandaka la pour un problème il y a Bishop Élysée na ba injure na côté ndeko John Chibangu. En tout cas, ngai bandako déranger ngai trop. Et ça fait déjà longtemps quoi. Parce que nayebi mama solo il y a Bishop Élysée
oya betaka chaque fois chaque semaine azana lisolo sika en tout cas pas depuis que la ndako dinga masolo na te quoi azana masolo azolo ba bien la plupart ils le kuta quoi parce que ngamona il y a eu quelques masolo beta vraiment na bien na source qui ça masolo le kuta quoi donc masolo moko donc azana don wana soki avandi akoki koloba likambo sans que a raisonner et puis bazomona ka kino makambo ngazo beza ya solo quoi donc on a mal flis donc azoloba sans que bokangaye quoi donc sans que bokangaye boye bo comprendre que non muto azoba makamba lokuta quoi et l'occupé ça lipe que batu ba s'intéresser na makambo ya zoloba yango wana quoi mais la plupart makambo lobaka na koloba même ata 80% makambo lobaka c'est faux ba information tout azokana chaque semaine d'information c'est en tout cas je ne sais pas ni nyango a pesa que d'information wana quoi donc c'est faux c'est tout à fait faux quoi. Et na kamwe na niveau a commune nango ko finga général Koleti Bango quoi ti moi si na yé des choses comme ça donc ben jury ya ndengwa a comme vraiment vedette na ba komi ko pesa yé comme taya mulai na Congo Mikili donc il dit n'importe quoi et kamu sekingai quoi tozoluka mutu oyo ya ko kozwa courage quoi à sala quelque chose na Congo quoi donc John Tibangu parmi les 70 millions de Congolais quoi a telemi à lobby que non na lingi li susute quoi alors botalaye bozala silence bozela yo kanisi ka guerre ka ezara nengo sali défection après bandi bando ça non ba M23 na bazo zo appui ya Rwanda na Uganda yango moni baza makasi quoi alors vous pesa état ba Congolais so bolobi bo sangisa mbo ba pesa kate ba Congolais Kabila mais so bolobi bo sangisa lar bo cotiser ne ba turc ba cour de basala quoi rien muta obimisa mbonga zate même ata muto bozo finga comment ça s'appelle muto biso tout ça problème na Roger Lumbala tant aloba ngo véritable lobby na yeto beti masolo ba ki soki 400 personnes à Paris des choses comme ça et après comme non bo cotiser mbongo soki 400 soki $200 soki 300 400 500 euros pamba ebimi na mesa quoi sur 500 ou 600 personnes quoi wani za ba congolais quoi mais muto a du courage quoi na kati ya mboka andimi vraiment que non a kende naye aluka moyen a kende ko sala quelque chose quoi na Kinshasa ou bien tout na kata Congo quoi faut bosser planer quand même quoi so se pe na été zala calme Tibango za vrai congolais quoi vrai congolais de sang ezalo ko la bateau tozomona kuna na te na l'est te bozala calme soki ozomona ke makamune se pesa te lo mona kaka na kundelupe zela za na patience pour guerre bakenda encore boy karaté donc lo nengana lo bayengwana na sepeli ya trop ndenge bozwaki ouais na sepeli ya trop ndenge batu bazu courage ba telemela na pasteur comment Bishop Élisée quoi en tout cas na sepeli ya trop quoi parce que bon ok merci mutazabana nati zalaka na ligne mais na kundelupe bandeko basi ba répondre que tant peso que na kundelupe pezaka pe ba minduki ba poids charge za na ngo po kende kuna noke ya kotuma banzoi bavanda ikalme puis bazongeli batu na site merci buta zambwana ndeko despe na pese maloba et puis tona bandeko belé ba côté papa Jordan papa na biso mayamba akangi nano despe zo maloba papa na biso mayamba kangi mwa line tozali buta zambwana ntango ezali ngai bandeko nanga ba congolais bo fungola matoi ndeko moko bafutelaki ye mbongo ndeko o afungoli e micro bana bazocha makelela kanga ndeko moko bafutelaki ye mbongo na famille balobi te mwana biso tangi ba classe en tout cas okoli biso tolingi ndeko zana nzela telefone longwa esika radio ezali ndeko na biso zana telefone longwa esika radio ezali papa na biso mayamba otalela biso moto oyo na banzi ndeko oyo aza koyoka te vraiment ye wana papa mayamba asili kolongola ye deja ndeko wana bafuteli ye mbongo na famille balobi ke non lokolo komi deja mukolo en tout cas biso tozana mutu na poto te
ndeko wana bafuteli ye mbongo ye wana billet na poto. Ndeko wana komi na poto bandeko chance pe et sourire azwi mukanda na ye. Asali nini? Abengisi leki na ye. Lopango na bango ezalaki ya malonga te abongisi. Mais ndeko mususu azalaki na quartier. Atali biso famille ya pauvre na kosala nini? Ah, na luka na sunga libota na ngai. Ye moko ndeko akoti banzela na ye aye kose retrouver na poto. Sikoyo abeti inane 2 ans. Bandeko na kati na Kinshasa oyo balanda oyo boza kolanda biso bia bozali kolanda boyebi pasi ya poto te. Moto mususu aza komona ke frère bakingani akendaki poto pas même 6 mois inane atindiki car. Oyebi te soka zalaki muyibi, soka zalaki nani. Alors, mususu aye na poto baleki babandi kotake balobi vie. Oyebi ke vieux donc koto atongi déjà pala bengisi petit. Ayebi si bango tala petit. Toyaki na odon zela moko te. Odon soka sombi ya ye atongi eza ko dépendre na ye. Ngai mutu atindaki nga na poto na quartier azate. Alors, naza ko bunda na muke place na ngai na ye boyebi te makambo ya poto mukanda ezali boyebi ba problème tozaka nango na poto a bandeko. Bo comparer dendeko oyo batindaki bango na kati na poto, moko batindi ye na poto, moko aye na ndenge na ye. Alors yozo comparer que non, yaya yo uti obeti 2 ans na mikili o tongi ate lokote. Bandeko oyo bozali na ligne tozo kende na ba réflexion hein. Yo ya na poto bengisa nani. Toza pe na bato bele awa. Baya poto abengisa ta leki na ye moko te, ata grand frère na ya bengisa te. Metam msu ba bengisa na poto. Eza pe na mutu oyo aya awa na poto na courage na ye moko awumeli baseki ye pe ya tro, me mukolo koma eko bengisa batangaki mama na ye ndoki, tata na ye mta frère na kaba na quartier. Bandeko eloko ona lingina loba, il faut peuple congolais asosola. Na kati na bitumba oyo John Chibangu akei, na banzi pona nga naza koloba te ke o non ngai naza ko soutenir ye ke na yebi makambo non. Mais idée oyo ye azwi deja ya kokende koluka po a libérer biso na kati ya mboka na pe bandeko na biso bakangami nazo tombela ye bonne chance. Ngala ko critiquer yete na koloba mabe na yete po na yebi te. Avant na critiquer John Chibangu, il faut na yoka ke John Chibangu alembongo ya Kabila basangani na Kabila ngana yoki wana na bandi ko critiquer. Mais lokola na yoki te alembongo ya Kabila te, Kabila pe mutatindi yete na yoki te, na yoki kaka ye moko na monoko na lobike na kei ko bundela Congo epai na ngai na kobanda ko ya ko juger te. Est-ce que ngam na futela ki mbonga poto tozonga kana ninyo ngam tunafutela ki batumbonga poto? Non. Bande on a biso ba congolais au monde que na ko comprendre que non toza mitema mabe. Franchement vérité toza mitema mabe. Bo sepelaka na mutu soki akufi bokomi koyokele mawa. Mais na tango azali na bomoi boko sunga ete. Eza ndenge moko pe na bande ko bozali kolanda radio lisolo na minute oyo. Bino nyonso tu bo sepelaka na radio lisolo po esalaka chaque jour. Mukole kangama ke kufi bafuti te. Mawe DSV radio zo salate te radio zo salate ba facture to futi te. Nkola ko sunga kaka. Mais osali eloko te. Nkola ko sunga ti DSV ko bundana radio zongi. Eza lokola ndenge kaka tozo sala Chibangu pamba te congolais lingi ndeko na e congolais te. Siko yozo ozo ko juger John Chibangu 4 mois. Ndeko na alfoza ndoki. Franchement vérité, omoni kokende ko lukata na ngola ou bien kokende ba tolo banano ngai na banaye ko voyager ba province ezalata ya Congo kokende ko luka. Na banzile na banaye kokende province mbala na ngai liboso na kende province na kata Congo na banzi maire oyanga kamwa ki alobi ke ozo kende na mboka na biso na bi oui. Alobi bon, ça va bazwaka
camion awa na mangobo mboka na bino ezali boye soki bokomi na bandondo bokokatisa bak wana bokatisi lisusu ya kwilu soki bobandi kokenda bandi kotangela nga bamboka na mboka boye kita loba nga mwana mama boye okokuta bandeko na ngai bazali wana kokuta bandeko no ya mibali bazali wana nakenda nazalaki pe na bamaster na kati na Kinshasa oyo babanaye koseka ngai kinoa akomi kosala ba voyage na intérieur mais na banao kende une semaine te nakangi basaki ya fufu na bambika to na ya banguba rien okomona 6 mois 8 mois na kati ya ngunda bato bayebi na kati ya ngunda naza koluka esika bamama balongoli bamanyoko batie na mai ekauki nguba baloni bapikoli bandeko esengaka temps. Alors ceux qui congolais aza kokoka kopatiente te na eloko ezala te yete aza kopatiente te onga na komo mona temps mususu bandeko babose na bango nzela ya kokende ba changer ennemi na nga ennemi ya peuple congolais ezali Kabila. Alors tokomi ko balola batir na biso le toloba makambu o baza ko négocier na M23 oyo ya koboma ba peuple congolais bango moko kaka baza na M23 CNDP yango moko kaka ANP mais tozo kipe yango te biso tozolanda makambu oyo ezokomema biso ke biso na biso tokomi kobetana DSV na diana na odomba komi kobetana na zambwana mais siko nazo comprendre te toza ba peuple moko eza difficile à comprendre yango so bande umsu baza ko boya babenga bamba congolais peut-être ezali pona ba gisement boye o biso tozana yango bande ko na ngai s'il te plaît likambu oyo topé sa chance to boakela ba flair to sunga soki esimbi toko sepela soki pe simbi te mwana mama amekaki ezana bandeko ebele na kati na Kinshasa bandeko asali tout aya poto mais akomi na Nigeria bamelie bamisusu ba voyager yo benga ndeko wana yuma ou bien ebi ko lukate ezala bande musu na kata Kinshasa ebi ata Congo Brazzaville te mais ndeko wana longwe kinti Nigeria oyi bamboka bona a passer na nzela ya makolo mais yo o voyager tanzela moko te me na kata kino zo benge kobo fatigué akoyi ko kende poto te mais ata Brazzaville apa manano koma te mais ndeko wana comme bande ko nanga naza ko supplier bino émission boye epesa batu mayele soko zali muto ya kofinga ou bien muto ya biloba loba en tout cas il faut se taire na moment oyo minduki na biso pa Hippolyte Kanambe soko zana ba moyen na olingi ko soutenir John Chibangu osali yango soki olingi te otiki ba forcer yo pete ondima John Chibangu ba ndimisi yo pete ndimba ekaka na makasi ndeko na ngai ozali na nzela ya na banzi ndeko nango ozali na nzela ya telefone na banzi ezali pasi meto kende kaka na radio lisolo to finga kate me mutu oya kokota aloba soit mafinga ezali kaka ko engager ye ezali ko engager DSV te zambwana te mutu te ezali ko engager na kanda mutu akoyo koloba ko finga mais soko raisonner ko finga te John Chibangu esiko zali ngai nazo ko bwa keloba flair etumba na yo ndenge ba papa balobaka mwana okei ko luka na tombeli yo bonne chance au réussir na ko bundisa yo te ti mokolo oyo yo kolonga oza pe na nyongo na ngai te ona banda ko belela yo te bunda kaka po na yebi bitumba manduki nga na simba na nga munduki te me na yoka ka bitumba wana ya manduki ezali pasi pozwa grenade ya pamba ezali pasi pozwa eloko bo ezali pasi nga mutu na yebi armé te komana koyeko juger soda merci Mbuta Zambwana na pesi yo maloba pe mwana Kongo akola merci mais Mbuta desfe kobosa na te oyo batu baza ko éviter net kaka yo nde okenda na bandunu na village ya mama na yo ojo kosala batuwa mwa kuna et puis tango zonjaka na mwa saki ya misili wana bo batu tamba oteka ngo sikoyo Mbuta Zambwana olobi bien ke na kei non Mbuta Zambwana eloko ezali Mbuta Zambwana na kotuna yo Mbuta Zambwana na kotu balingi non Mbuta Zambwana yo non Mbuta Zambwana yo ozali komema biso na ndenge ya mabe nalobi
moto atindaka moto te akende koluka nga ndenge na ye na poto aya mbuta zambwana nasalaka concurrence na moto te osomba di mapango otambola na camion aboye toyaki nzela moko te nayebi ndenge yo zwi te ozolanda alors donc soki olingi oyebake somisindikaka pour tout ce temps okota na zamba nde place ya alors bon totabwe tozala bandeko ebele bakoti awa na ligne toza pe na bandeko ebele bakoti awa totabwe ndeko na biso Jordan azali na ligne ndeko Jordan azali ndeko Roger Mpakazamambo azali na de batu bazali na numéro ya téléphone soki kosunga nasungi yo na ndenge wana merci ndeko Nzambwana Loba oui na banzi ndeko mbuta na biso Nzambwana parenthèse moke na biloko DSV à lobby omoni ndeko Nzambwana biso ba congolais il faut tout ça la part des choses ezali Congo ezali une affaire publique ndeko DSV doit ko sala ba démarche non personnel ba outi oye poto ezali personnel soki o s'engager pour na Congo il faut bato ba tout non ba compte omoni sikoyo ndeko na ngai ndeko dudu silisa siko ngana ko répondre yo oui zila DSV eloko mo na biso munene za na place wana ndeko Nzambo mazana raison omoni azana raison que soda wana asali bien azui courage na ye moto apesi mbongo te ndenge DSV ozo ko analyser tout ça ba pesi mbongo te c'est tout à fait normal moni mais bato ba na droit ko tuna ba compte Congo ezali encore une fois Congo ezali un pays c'est une affaire publique soko zui engagé pour na Congo ezala yo moti ba mbongo na yo sali ba démarche na bo na bo mais bato ba na ozana droit ko pekisa bato te ba tuna ba compte ozomona mais sikoyo ndeko na ngai na komeka ko répondre yo na komeka ko répondre yo ndeko dudu tikana meka ko répondre yo mwa muke olobi Zamwana a raison ndenge atosala ba sous question que bon ndenge akota ki boye tout ça bona boye bato ba na raison ba tout parce que akoko umela boye puis alors bato bazali na raison ya kotuna été bato bazali na raison ya kotuna été na banzi papa na ngai ndekuna na ye landa ye bongo ndotuna ye quoi ouais na banzi ndeko na biso dudu zela na meka muke na meka ko répondre yo na banzi yo olingi ndeko dudu toko kende lelo toko betana na banzi ndeko na ngai dudu ngai na ko répondre yo boyze vous avez raison ko analyser c'est comme bosala ka ba émission wana ko tuna ba banani ba leader boyena boya akota maikala boyena bo tout ça ezani ko tuna ba compte na raison nalobi soki totunaka ba lidero bakota mai na ko répondre yo pamba te ba lidero bakota mai wana basala ba campagne ya kosenga bambongo awa bazoko yoka zela na yebisa yo ndeko nanga dudu na banzi olobi na tiki yo tokende nanu bandeko o baloba bakotaki na se ya mai ba lidero wana basala ba campagne appel de fonds ebele bandeko baebi tokomi na mbandaka tokomi na dongo tobotoli aéroport bopesa bambongo John Chibango asali appel yo pesi John Chibango mbongo asali appel wapi tokei na apesi tokenda na malembe asali appel esika moko te asengi pe mbongo na yo te wana toleki nanu eloko oyo lobi yo ndeko tika nanu ngana loba kosana peso ndeko na ngai na lobi ndeko na ngai soki olingi ngana loba te ndeko na ngai soko olingi ngai na loba te alors olingi débat John Chibangu asengi mutu mbongo te akei na mbongo na ye akei na makasi na ye tokene na omoni na comprendre vraiment ba congolais balingi te ngai stratégie militaire na yebi yango te nakoki kolinga kotuna John Chibangu te basoda na yo bazali wapi stratégie na yo ezali nini est-ce que peuple congolais vraiment biso tozali vraiment batu
to banda ko tuna ye stratégie na ye ozana combien de soldats ezali tozali tukukosala service ya kanambe ou bien tozali kosala service ya population po nga naza na besoin na ye ba nombre ba soldats ya Chibangu te naza na besoin pe na ye ba stratégie ndeko na biso kanga micro na yo s'il te plaît makamto suluza très important na besoin na ye ba nombre ba militaire John Chibangu aza na ngote na manduki te naza na besoin na ye ba stratégie na ye te. Pour ceux qui n'ont pas congolais tout, est-ce que vous avez une stratégie à M23? Vous avez combien de soldats M23 dans la Bamandu qui bazan nango? Ndenge ba yaki na goma lande bazo bima congolais ni na yebi. Pourquoi bolingi boye ba John Chibangu? Pourquoi que ne koyebi sa ya Kabila que non? Voilà azali na autant de soldats, azali na minduki boye, azangi masasi boye. Bande konanga. Elongo msu nazo comprendre te congolais lingi nini. Bolobi que non esengeli to tuna ye. Botuna ye apesa compte randi natuna ndenge yo zali boende konanga dudu yoko tuna nga na kati na radio lisolo na peso compte randi sur quelle base tala yoka na kotuna yo ndenge na sala radio oyo tokende nona na malembe yoko tuna nga compte randi ya radio lisolo il faut oyeba te tokeno malembe tuna nga compte randi ya radio lisolo DSV na lingi na yeba radio lisolo vraiment que futaka osala kaboy osombaka ba biloko transmettre opesa combien abongo ya John Chibangu bozo tuna e pourquoi osomona que d'autre part congolais lingi pe ndeko na yete oh mais o eza pasi ndeko na ngai eza pasi modérateur aza wana pour l'émission osela ya pia bino maloba odo eza émission na yo te eza ya Zambwana tika ye moko kata biso eza émission na yo te yo po lobi na tapesi yo droit pour des raisons ya unité awa lelo eza tozobeta désordre pas koteli yo DSV mtokoti désordre place koti désordre oyo parce que tango koti na bandu ozongi na misili après 3 mois qui ne produit rien et puis olingi sous John Chibangu asa sous même action que tikaye akota batanyo sa Zambwana na kukata yo John Chibangu te tika makambuana okana mutamula mulala 2013 oyo tonto kota avec esprit ya sika ba élément ya sika ba otoko yana bango na 2013 to bana ko pupula bango d'ici quelques jours parce que tu tiens na quelques 2 semaines kaka to bana ko pupula ka bango ba kota na biso il faut pe baza la filtrer baza la pe analyser John Chibangu na yebisi bino si baza ndenga na yokeli bino apparemment azana pourcentage ya trop pour kota na 2013 alors avant to kende kuna ono sa ko sapa loba so ko loba pima kama John Chibangu aloba na emelelo ezaki sije penza kala ya John Chibangu te tikata kotokota pe na deuxième sujet oyo na kopesa bandeko nanu ba lobi te tamba ko ya poto bale mais so yipe ko misasu kombo ya Chibangu premier ko na ngote sujet na kota siko ya ngoyo 2013 il faut to yeba ete musika to wuti na ba papa Ngwanda. Et puis, attention, moi, un peu, kozong sa sukomba papa ngwana mesiko na dimension mususu na phase mususu oyo na linto eba un peu face à moneni to kenango parce ba armoire ba bimbongo ezala jamais na face moko na les deux faces. Donc awa to yoki ete M23 bazana Kampala na ebite soki kozala colloque na ebite soki kozala symposium to eza traité to eza convention ba ko signer mais to yoki ete ba force négative nyonso na ba force nyonso ya public ya société civile na Congo bango nyonso baza kuna na Kampala na Uganda bana ko débattre makametali kozongisa kimia na pays mais kimia yango toza komona ete page oreke ne moko fongoli page moko tangi osilisi o tourner ok na deuxième page et là tozomona wa c'est comme si papa Ngwanda azako entassé ba page o nano akangite atangi page numéro 5 nano pesi conclusion ta comme na 6 et puis même ba page à livre faut na kaboete alors vrai ou faux que ce to débattre ngoyo M23 ce qui réellement papa Ngwanda na équipage na ékiri na baza kuna na Kampala to balingo joindre bango ba négocier est-ce que vraiment papa Ngwanda na ba page ebele ya fongoli nano akangate mabulu ebele ya timoli nano zipa yango te mai ebele ya kota na senanto finili bumpo mai wana ebi mataba na suko respirer est-ce que faudra-t-il vraiment faire confiance encore à papa Ngwanda ake ne suko toucher ba contrat M23
ou bien azomona que moi opportunité moko boy comme un opportuniste amona toujours ba fenêtre ouverte et puis alinga kota est-ce que angote mutu alinga kota raison na lobeli ba page akala je vois ici dongo inyele ba litre compte ba kabiliste ba biloka bo so des pages qu'il a laissé ouverte nan a kangi yangote des places la ligne peut analyser comme ça avant to kota na 2013 to yeba MPS que ba capitaine o ba kokumba biso na bateau ya 2013 bazavement na mayele pourquoi na lobeli komba bateau encore une fois bateau ba yebi ba bateau ya ba outre-mer ba cargo intelligence nango ezaka mingi na premier officier comment a organisé ka pont parce que ba conteneur na kata cargo ezalaka chargé sur base ya kokita na CCCCC un mauvais officier ceux qui besoin que na par exemple na Abidjan après Abidjan Anvers yo zi ba conteneur Anvers otiango likolo ya ba conteneur Abidjan o eza na sekuna tambo ko na port Abidjan boto ma ba conteneur bota na se bozongisa frère ko futa na port taya manœuvre nyonso oyo mutesala ka ete vraiment ceux qui transportent des en plein océan pour même ko faire naufrager bateau na bino pourquoi parce que les premiers officiers n'est pas intelligent na Congo nous avons des capitaines na politique nous avons des officiers na politique donc papa Ngwandaza moko ya ba pion na kati ya bateau na biso est-ce que l'intelligence de papa Ngwanda ngai na lobela kama kamunete mena komi ko simba yango sikoyo na taw na yoki nungu ke azoke ndokutana ba M23 est-ce que papa Ngwanda avec des pages déjà ouvertes non fermées qualifie-t-il ya joindre ba débat ya M23 avec biso ba congolais que ce oyango na pas Doudou après papa Doudou que papa Jordan après papa Jordan papa Roger Pakazamambu et puis nde tokozonga la bande nyonso bozana kati ndeninge ordre kozala do papa Doudou na pese maloba et puis Jordan et puis Roger Pakazamambu yo Doudou makasi papa za mwana oh là 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 papa Jordan lokola yo Doudou c'est un Congolais na droit papa. Merci mingi mais na batunyo stoza yonde mutolobi mingi koleka biso papa Doudou. Mais parce que nazoto komona kunga etele. Bon, papa moi na pesa ndeko wana banda nanu soki moenzali. C'est pas pour t'en vouloir mais j'ai constaté seulement que tu as pris beaucoup de temps de parole plus que batunyo c'est beaucoup. Lobi balingi yo mingi koleka. Tous les jours to kakabino soki to intervenir bolingite. Bon merci beaucoup trop perdre le temps. Bon. Papa Zamwa na pesa maloba soki moenzali na koloba après bon merci. Papa Jordan to pesa maloba parce que na pesa ki yo boyo banda me opesi bateau na yo na très mususu alors on peut rien faire que tozaka na monorail awa papa Jordan zo maloba et puis tozonga na papa Roger Pakazamambo et puis tozonga papa Doudou lokola yaza na page ya tropo ya kozonga sa biso pa John Chibango mengana lingi sikoto débattre 1-23 contre Honoré Ngwanda papa Jordan Merci mingi papa Zamwana pour la maloba na sepeli mingi pour na émission tozana sans été au lobby bon mutu akome mali solo na ye na katia na sans été alors likambo papa Honoré Ngwanda kaka ndenge papa Odom Pamba lobaki vraiment il faut tozala pe na ba réserve na makambo mususu to bima pe lokola ba ndeko Élysée Bishop te vraiment qui combattant na moni qui komo kende na ndenge moko na comprendre te mais il faut tout le bela makamu na ndenge moko a preuve je ne sais pas me prononcer là-dessus parce que na moni journal moko commis en na Kinshasa mais jusque là c'est pas une bonne source d'information pour nanga pour na commentango mais ceux qui peut-être les araki source mususu ou bien na landi pe ba journaux mususu ya awa na porto ou bien ba média mususu na yoki kaka Roger Lumbala na tongo na RFI nde muto azakuna mais lui jusque là na yoki yete alors je ne peux pas commenter là-dessus tant que je n'ai pas encore de preuves tangibles qu'il y a azakuna na négociation et puis atape azakuna il faut to yeba eloko moko Ngwanda aza politicien azaka combattante c'est un politicien et dans le monde de politique c'est un monde des intérêts. Et jamais un politicien à cause de la razozonga sima devant les intérêts. Non, le monde politique, c'est un monde des intérêts. C'est normal, il peut toujours aller pêcher dans les autres troubles. Denga ba politicien tout basalaka ou bazaka na bolingo Congo te. Tout comme à Kokendep avec bolingo Congo parce que c'est toujours dans les autres troubles où on peut toujours profiter. Alors nako condamné pété jusque là parce que nga nazaka partisan ya dialogue
mais bien que bato bayoka dialogue na ndenge mususu pour la raison que la moké parce que ngana lobaki likambo John Chibangu te, je voudrais que na le belango pe parce que na côté yango il faut na le belango pe na moi ba vidéo est belé les cani bien que ta ya Rolanda bango nyoso zate na la nyango peut-être en diagonale. Problème est ça que nazo comprendre tendenge batu mususu baza ba donner des leçons. Première chose na informer batu nyoso toza awana poto que Bishop Élysée c'est un problème pour Nabiso, si pas aujourd'hui, même demain. Problème pour Nabiso Nandengeni. Ce plandi makambouya comme le bami colonio sol. A komika ko finga batu. Azo oy afingi. Azo kuna afingi. Même ba chege ou ba fazer ya balabala ba finga comme modèle, un soi-disant serviteur de Dieu. Azo finga batute. Et puis, moi-même, et je rejoins Papa Odondenga Zoloba, moi-même à la place, ils allaient à Rex, ils allaient à Babissi Moussou à Fingaka, moi-même à la place, na sou qui saye, na la qui sait que donc, vraiment, na corriger, parce que on dirait à beaucoup plus difficilement, donc va corriger na nenge Moussou. Parce que on ne peut pas tolérer d'autres choses, zobi mana papa Moukolo Boye, et difficile, mais à Rolandango peut-être na salon, vous en a battu bien, vous en a ban. Et là, mususu na lingana loba que azo finga batu ba camarade ba côté la kaye nenga na monyo don azo côté la ye na chatumba bazo côté la ye parce que bazaka na rivalité na Rex lokola ye alinga Rex te yango ba côté la ye. Alors ba camarade ne ba côté la kaye ba yebite que lobi ba ko kangaye moko ba ko finga mutu mususu oyo akokanga misute akangisi ye pona mafinga wana ekobeba bo sangi sambongo tofuta miye prison, tofuta jugement pour la bishop. Ere yangoyo ya conseiller ye atika buzo bazo sala, bango bazo conseiller te. Mais mokolo ba kangisa ye. Ayebise que c'est diffamation, dénonciation calomnieuse et injure publique. Et puis azo bon sarakaza na internet, là où chacun garde ses images, même 10 ans, même 20 ans, azanango kaka. Et il rendra compte ya banoba nyo sur bimisara munoko na ye. Bakamara ne bazo conseiller était bazo ko telaye kaka omoni radio ni solo bino mutu bazo benga badani John Chibangu bino radio bendel bino bazo je ne comprends pas à quel jeu ce monsieur joue, hein. Je sais pas bande ko na biso ba nengeni namoni odombo aso bavandi na chatumba na rivalité na bango na Rex ndenge azala contre Rex bazo ko telaye. Au lieu de conseiller, ils oublient que Élysée sera un problème sérieux. Internet, jugement mais il faut que c'est vrai, Charlène Azamwa Sinaï. En quoi Charlène est impliquée dans Bitumba ya John Chibangu? Vraiment, même si Lobanano, papa. Même si nous avons moralité, ye dani Bishop Azana Mwasina, n'a assez à Tchaka ya Mwasina. Pourquoi lui s'attaque na base à Batou, na base à Batou, qui ne sont même pas concernés dans Makamousous? C'est vrai, Charlène Azamwa à John Chibangu, c'est vrai, Azamwa à John Chibangu. Qu'est-ce qu'elle a à faire na Bitumba ya John Chibangu? Et il dit, oh bon, depuis à Banda, ba inquiéta batute. Ya tala na bilité nengeni ni kabeya kamwanga babdo basasa vraiment. Ndeko ya Londres nani o ya muluba musu ya Londres. Nenga asilika ka nenga ba boma batu la kabeya kamwanga. À part kabeya kamwanga place ba boma batu ba olanda ba oluka John Chibangu. On a arrêté et les journalistes et tous les amis o ba yebana na John Chibangu. Bakanga kanga pango partout de mututu azaki na trace ya John Chibangu bakanga ye. Bon, je ne sais pas. Bolingi John asala moi mouvement moko boya baya bakangaye pendant que abongami bien te bakangaye baboma mbala moko ndenge baboma nani Armand Tungulu ou asala nini abongama ye moko de façon que ce qui a posé premier pas, deuxième pas ayeba nini peut-être ya se défendre le rôle moi mobile ou soit Takima. Vous voulez que donc un bandelo moko boy mal préparé, quelqu'un qui a fait une défection. Vraiment kaka bino moko ndeko bato banolo bano ba militaire na Congo baza basi boni banité nani bo télématé bon muta télémi bon mususu wa finga hipo le banano vous êtes comment
bino moko ka wana boleki kana ba YouTube bovandi kuna na Kinshasa bozo telemate botika kanambe wana bo muto alandi bino albo ça va lokola bandeko bolobaka na biso bon totika kanambe to landa vérité des yeux comme ça na landa alandi bino asali susu mabe bon, je ne comprends pas ces amis veulent quoi et puis donc tu vas à côté bitumba ou bien à Tiki Kabila parce que Kabila boye ko futaye bon il avait son salaire comme officier et puis avec officier lokola ba généraux bazana armée na mikolo te ezana ba généraux sans poste lui avait son poste hein? Il avait son poste alors comment vraiment être commandant second il y a 4e région militaire Atika kaka privilège wana bon ça va na salle défection vous ne voyez pas que c'est quelqu'un qui a quand même l'amour il y a mboga naye et en plus il y a sacrifice oyo atiki salaire naye amitié en danger, il y a banana en danger, et vous lui ajoutez encore les injures, non seulement injures, il y a moko, vous avez fait un mois sinaye, c'est quoi, et puis beaucoup c'est les macabres à violer maman moko 64 ans. C'est grave, vraiment. Je ne comprends pas, de quoi on a vraiment, soit, à comme l'équipe trop, à comme il boma. Maintenant, on ne sait pas dissocier. Est-ce que c'est normal, ou bien bon, c'est un problème. Bon, pour parce qu'on n'arrive pas à comprendre si réellement Azaka dans le bon sens. Vraiment, alors, Nako, quoi, ajouter des choses, quoi. Merci. Naina Lobaboe, quoi. Non, papa, tu peux pas te poser na suka awa, toza na ordre. Papa, je na soko sisi, yebisa biso comme ça toke na ndeko Roger Pakazamambo puis toko na ndeko. Papa, je dois aussi ici. Na quoi c'est même dans 1 minute, papa. Na lopango poto yebi bien que na juste que aussi c'est donc tozo na papa Roger et puis là Roger na kati ba minuto to voilà vraiment reparti. Mais yo na papa Roger C'est 5 sur 5, mpanya uno. Na pesi baninga nyoso basa na plateau mbote mingi. Vraiment je bandi konangai, j'encourage ndeko Odon, peut-être bro alubaki ngona lingala, ngala ko lobango na lingala te. Vous savez, nous avons un problème biso bato mangala particulièrement. Nous disons bolim sangai particulièrement biso bato mangala, nous avons un problème. Nous avons un problème sérieux. Je crois que beaucoup d'entre nous ici dans le plateau, je crois que je peux être peut-être d'une génération un peu plus avancée, mais beaucoup d'entre nous dans le plateau n'ont jamais vécu la guerre. Moi, je suis né dans la guerre en tant que moine militaire.
na viva ba guerre ti to bundi ti na mukolo lelo. Ce n'est pas en fait nazoko sala sokinité. Simplement pour vous rappeler que quand vous n'avez jamais vécu la guerre et vous avez moi conception moko boye que bomonango donc neti tout ce qui se passe au Congo ezali liseki. Et na kati lingala tant tozoko loba lingala effectivement lingala que ça ezali tellement militarisé que ça glisse un peu beaucoup plus na kinoiserie. Na kinoiserie logo belé ezali na kati. Andimaka moto te et ba respectaka moto te et na koloba lisusu qu'on encourage plus la médiocrité et la bêtise et l'imbécilité. Voilà pourquoi tu as commis marque nabiso d'identification. Mes chers amis, nous devons faire un effort, tout ça la makasi. Parce que si vous ne vous rendez pas compte, nous sommes des psychopathes. Donc mentalement, ceux qui sont psychanalystes, ils se rendent compte que nous sommes malades. Mentalement malades. Et à des degrés divers. Simplement parce que ça ne nous permet pas de cerner les problèmes et traiter les problèmes avec tout son sérieux. Je ne pensais pas que Mutakoko soit courage aya koloba makamba John Chibangu. Je ne pensais pas que Mutakoko soit courage abanda ko critiquer Ngbanda, il fait ceci ou il fait cela. Mais je me suis posé des questions. Ndeko Doudou, excusez-moi, je crois que vraiment c'est vraiment manque de respect. Naganisi ndeko desve amekaki ko limbo lango na ndenge moko simple, mais boyo ko yoka olinga ko loba oyo kangaki na motema na yo. Mais atuna kiyo lié à lobelaka makamba Congo. Motuni était à cela ndenge ni pas futa à foutre la radio. Voilà qui a escamoté la question parce que c'est plus proche. Voilà le problème la biso yangwana. Et c'est là qu'on commence la dégradation mentale. Nous ne prenons rien au sérieux. Après avoir mangé, nous pouvons nous défouler et venir dire peut-être ce qui vient comme les autres trip nabiso. Pendant que les gens souffrent. Vous ne savez pas que quand John Tibangu, c'est un déserteur qui déserte l'armée, directement il a soumis d'après le code militaire à ça vraiment passible devant au conseil de guerre en tant qu'officier supérieur. Donc, vous ne savez pas les dangers que cela représente. Donc vous prenez tout ça à la légère, vous avez des comptes à demander à qui? Je vais vous donner un exemple. Bandekolanga, vous avez entendu Mounene. Mounene a tué combien de personnes? Personne. Simplement il a fui, il a été condamné à perpétuité et à verser autant de milliards. Mais demandez-moi, et vous ne demandez pas de compte à Kanambe, Bosco Tanganda, qui a tué, qui a violé. Il a été protégé jusqu'à Basalile Koulouara, Kiminambo, Kanae Outaki. Kunda Batouare, Moutebouis, qui a déjà ouvert ce dossier? Qui a demandé des comptes à Kanambe? Vous voyez, mes chers amis, quand un Congolais vous vous en prenez à lui. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas honnête. Et vous êtes, je ne sais pas si vraiment vous aimez les Congos. Mais c'est l'amour que nous avons du Congo en tant que des psychopathes, c'est l'amour moko narcissique. C'est-à-dire que tolingite Congo est bonga. Simplement, mais surtout toloki muto alinga un Congolais alinga ça non, etikala ngewana. Parce que nous avons un profit, peut-être un profit virtuel, ce n'est pas toujours un profit concret. C'est de la même manière, j'ai toujours dit, les gens pensent en disant que moi je suis Tshisekedi et il a aidé Tshisekedi. Et c'est cela. Et quand on touche Tshisekedi à se révolter, alors qu'il ne fait rien. Et c'est là le vrai problème. Vous comprenez? Alors, c'est la psychologie, la psychanalyse. Donc, il y a une sorte, il y a démence, il y a dégradation mentale, où vous créez un égoïsme personnel. Le coup, la bossie, Tshisekedi, tu na vitrine, le coup, la trophée gagné. Donc, le temps est poussani. Bon, revenons un peu à niveau, il y a Mbanda. Ndeko Zambana, et là je profite pour dire à Ndeko Papa Diana, Ndeko DSV, je crois que radio est allé ailleurs. Et quand nous venons raconter des bêtises, je crois que tant que critique et Kozonga la pays, ils sont au Kimi. Au Lobaki Ango, tant que Zoko Senga, ceux qui apparaissent Koufi, Moutakobimate. Akobimate pour soutenir. Donc, je crois que vous devez prendre des dispositions pour nous étaler sérieux à Makamba Congo. Et si je ne décide pas à votre place, si j'étais à votre place, je crois que je vais définir certaines lignes
que dossier boye badneko boya na radio te botu na yango te. Je crois que Tchibangu s'est engagé à titre personnel comme un Congolais et aucun Congolais n'a de droit à lui demander. Il va faire ce qu'il peut. Là où il va s'arrêter. Si nous pensons que nous pouvons nous plaire, qu'on plaire, je crois que ce serait malhonnête. Alors que Bosco Tangana, personne n'a parlé de lui et ni n'a parlé à évoquer sa nationalité rwandaise. Alors pour Makamba Banda, la même manière, Papa Zambouana, je crois que beaucoup de jeunes gens peuvent vous respecter. Je crois que il ne faut pas qu'au même baptême, pour nous donner le plaisir de parler. Nous n'avons pas d'évaluation, d'eko Edouard lobby, d'eko DSP lobby, exemple à moi si à Zemi, mais vous voulez encore nous ramener, mais presque te bimi pendate na témoin. Parce que quand nous allons évoquer Makamangwanda, c'est la même manière. Et je veux vous dire une chose. Pour la Makambozo Salemana n'attend pas là, mais vous rendez-vous compte, mes chers amis, Kanambe s'est rencontré 5 fois avec ces gens-là, y compris les M23. Mais jour il fallait pas écouter quelques Congolais, Congolais, il a fouillé, il a évité cette vous comprenez? Alors, mes chers amis, nous devons être vraiment vigilants. Dès que Roger Bolim ici, na seconde, le Congwanda akeko baksal sous page likolo ya papa jona na kangite makama non voilà pourquoi le autre te na porte non Zambouana yo makamano solo bana zala na moi maîtrise quoi Zambouana vous savez to mona ya kangango te aliya le timula ka silikulu na M23 comme ça comment non, pardon. Vous obéissez à ma solo à Congo, le col à Manzembelu Popo. Manzembelu Popo, tout vite à Imana. Non, mes chers amis, c'est sérieux, Zambouane. Na interpellé mais non, ne faut pas le baloko la bonne amoké papa Zambouane. S'il vous plaît, permettez-moi expression ana. Ko le banding wana tendingi batbalu. On vit makambo na internet, au bandi ko le bayango. Je crois que ce n'est pas de votre part et ça fout du. Mais les Zambouana, je vous dis, on a invité personne. On a invité personne. Les gens de la mouvance les Péperdis se sont réunis, Bakei. Mais je vous dis, pour aller à une négociation, il y a des principes de base. Les termes de référence. Ce que dans la négociation, il faut que Oyazako joue beaux offices à définir Bokoya, Benako convoquer Bino, Boya pour tel sujet. De sorte que les partis concernés se préparent en fonction du sujet. Même ceux qui bagobaki sa point sous ezanga qui n'a terme de référence préétabli na muto Yazako jouer bons offices. Mais voyez simplement Kanambe 5 fois bakutani et bango bazako lobela évaluation bato M23 bazako lobela loko mususu bazako loba négociation. Ça c'est de 1. Donc il y a donc évaluation pour voir si on a évolué à quel mais parce que bozo loka évaluation. Soki ngwanda ko kende ye comme intermédiaire pacificateur ou comme qui? On a invité personne. Ngwanda n'est pas, mais pas. Qui a invité Ngwanda? Qui a invité la société civile? Qui a invité les partis politiques? Qui a invité l'UDPS? Mais vous avez vu quelqu'un qui a été, traître. Comment il s'appelle ici? Oyazalaki, conseiller politique à Papa Tshisekedi. Il est allé de lui-même pendant que tout le monde est resté à Kinshasa. Alors vous voyez Bilo Kwandengman, ils sont allés. Oh, ok, je comprends donc des opportunistes. Voilà, on ne les a pas invités. Ngwanda n'a pas été invité et il n'est pas parti. Sauf que voilà, Zambouana, moi j'ai reçu une invitation. Non, il ne faut pas dégrader les gens et unité. Non, moi, qui Apareko représenté par Ngwanda, Apareko. Non, sont des bêtises simplement pour salir les vrais Congolais. Les vrais Congolais qui se battent pour le Congo. Et je crois que, Papa Zambouana, en tant que présentateur à mission, pour venir avec des sujets, il faut peut-être réfléchir et penser aussi aux éléments de droit. Et c'est cet élément-là qui manque, je crois, Ndego et le Baki. Aujourd'hui, de cinéma, je parle de Dodon. Je crois que nous manquons la culture du droit.
Je crois que nous devons faire la part des choses entre parler, les matchs le Popo Manzembe, n'a parlé des gens. Mwanda, est-ce que Mwanda vous a présenté l'invitation qu'on lui a adressée, qu'on a adressée à Pareko? Comment on n'a pas invité l'UDPS, on va inviter la Pareko qui n'est pas au Congo? Alors, Ndeko Zambouana, soyons sérieux quand même. Hein, merci Ndeko Rojito Yoke. J'espère que lobby Tokoyoka Peteke, Bakendaki comme ça, n'a osé raison. Mais ceux qui Tokoyoka combat Pareko, na Kampala, na Rozongela, na émission. Mais pourquoi vous en prendre à lui? Non, parce que tu défends qu'il n'est pas invité et il n'est pas parti. Je respecte ta parole. Mais alors après, nous n'avons pas un capitaine, un officier de bateau, intelligence na ye banaka comment entasser ba conteneur nakata cargo na yewana. Ozama yele te tokoye basoki ba conteneur Abidjan ezana sekuna pendant que Anvers na likolo na yango. Po bomambongo na biso nakata port de transition, po bomatana biso nakata port ya transportement. C'est ici aussi la politique congolaise. Batu bazako en parler ba sujet trop ko entasser. Le premier provenant basilicité, la première mission na les a complété. On veut ajouter combien de missions Ngwanda Tomoni a complété et il n'a jamais complété une seule mission. Pour que nous Makamasuka ou M23. Comme qui agenda na finalement est-ce que accroche à date? Est-ce que agenda na a checker que date ou Makamuna Lubai na kosala complété na banza biso nyonso tokomi na ba ordinateur ezana ba agenda na biso epesaka alarme soki ngongo ekoki po ya kala sala bik. Miami Corona ordinateur même zona pongi ko lamson ka la you have a man et ça ko tungiso que na projet na yo. Ça c'est le project management politique ya Congo faut changer en 2013. C'est ça l'agenda de 2013 tout tracé en déjà les lois avant que décembre le 31 et kokan to yeba année prochaine 2013 qui seront nos activistes. Tolingi ba agenda o esilate ezana mabulu o ba crochete ba projet o ba complétaté. Un project management badozaka si base ya milestone. Comment ça va compléter projet no si base ya mbongo ba pesio tant olobaki ko tonga pont. Yo lingi osala pont na nécessité biso to ya kotia ba goudron. Wana ba en collision na kata project management. To lingi na to ko ta peinture na tango déjà yo kuna tapis na no tete donc lingi tango saki tapis biso to ta peinture et puis peinture ko na tapis. Bon ba benga suna na saki tapis ko bon sa tapis na non. Muta tapis à Roya na souka na chambre côté tapis na bata peinture ba Roya avant. C'est ici où nous avons des problèmes au Congo. Nous, la société civile, nous souffrons un peu trop avec nos politiciens. Bango nyonso moko na agenda ya la mazate. Donc na ndeko mususu peut-être ya téléphone o suki na 20 et puis téléphone 28 et puis son so ya kati pardon to ko wela maloba suka ne fiske 2 minutes mais ndeko téléphone 20 pardon zo maloba. Oui, alors, Mbote, Papa Zambouana, Zokanga. Insiste un combat et puis on a 3 minutes, pardon, pour te repérer sur le téléphone et puis si on se dit qu'il y a 2 minutes. On va peut-être dans la conclusion pour lobby quand on a retiré conclusion. Mbota Zambouana, na bengi parce que na beta c'était par rapport à Papa DCV. Papa DCV na bosenga na penza soki moye ezali penza na ko mona penza ke batata oyo bazoleka na radio lisolo pena nga na osala discrimination te mais nakobo mona ke batata oyo ba age oyo bazosota kosola nazomona baza batata mikolo peut-être bazokrake baza eloko osala lisusu te na vie bakomi koya ko distraire bato n'importe quoi parce que tozomona même combat oyo ntango ozokende malamu omona bagene bazosala bamamoko même baconseil makambo aza koloba ozosentir pena ke combat oyo libération ekokutana na epa bagene batata oyo ya mikolo baza kodistraire bato na n'importe quoi papa DSV oyo pekana kokanalisaka nanu baémission oyo parce que batata oyo bakomosala n'importe quoi na minute oyo donc na minute oyo bato baza kokufa il faut prendre conscience penza na makambo nyonso ezokoleka na Congo tozoya te mpona koseka kosala bavanti oza omeli bien na oyo ye mpona kosepelisa bato non makambo tolobaki yango makambo ya John Chibango ndenge papa devait koexplike awa aza mutu aye volontairement mpona kobunda mpona mama mboka asengi mbongo ya mosepeni te mais botika ye soki yo moni moya kobunda na ndenge na tozobunda na baposition ebele mosusu osala grève de la faim mosusu osala marche mosusu abundi mosusu mpo nani kokende kotakika oyo azosala eloko wana non un moment to raisonner quand même donc eloko kala kosenga mpena papa DSV mekana kotika na émission ba radio otikeli biso baodo pambu otikeli biso bajeune nyonso ntango basala émission elekala kitoko naomona batata oyo bazoya oye baza
na komba ba marche ba yaka ni te ba yaka onde ba ina masanga ba vandi ba zo mela kasi bozo mena ba kanete na masanga apo osabe miso ko tika na ba vantir ko bo tika ba vantir donc ba do kufa do tika na ba vantir s'il vous plaît donc elo ngala ba sujet za ko lobela pital ma comme situation na ngona niveau ba négociation o to ebi que non négociation o ba que négocier ni ba négocier pourquoi ba si to ko lobela ngoto to ka to anticiper makambo ozo ya liboso to ko za teke wana do vanda wana ngwanda sali bo na nya sali bo o na nya sali bo non mais franchement la conseil na ko pesa ma papa DSV o me kana ota na makambo bon au pour garder ça yo donc bato bazo olanda to ba famille belé to za awa to na souci ba musu baza ko lelande bazalia donc ba vanti musu bo sala radio batato eza bien te merci bazo kene ko négocier makambo bumu na bango et ba famille na bango ou bien makambo pays toke epa ndeko Ousmane Sembene. Merci papa Zambwana pour la parole. Nga penza na landi motu ya sujet na bino ebandelité mais na comprendre na katikati. Alors intervention la ngala loba contenu ya nani intervention d'expert utai koloba apexi batu na ba question pour na compte ya John Chibangu et pour intervenant moko utai koloba que non eza droit batu na ba question parce que makambo ya Congo bona boeza makambo ya ba congolais nyonso tout. Alors intervention la ngala sala moi mise au point concernant John Chibangu et puis concernant Batubado poser ma question. John Chibangu, c'est un Congolais qui a télémi à résister contre l'impérialisme au Yezo Salamanakati à Congo, disons imposteur Kanambe a eu pouvoir à Kanimbo Kanabiso, disons Toloba. N'est pas au Kabolamboka. Ouais, c'est bien, ils sont légitimes en tant que Congolais à télémi à Joaquim Mbonga Mutute, Mutumo Pape Siembongote, Ndesve Alobaki. Mais quand à Kolobake va poser ma question te na éviter ce qui n'est nini va poser ma question te sérieux intervenant mo lobi que non baza mutunyo ça a la droit à poser question parce que ça makambo Congo et ça lango normal mutunyo ça ko poser question mais sikoyo ya lobaki ke batu bakoki lokola joie ki ni engagement bundela Congo batu fo batu na yeba compte mais ngala mona ke eza moi pas parce que batu na compte na moto yo bopesi mandat. Donc un mandaté a eu mandat auprès à ba mandat. Bolimbisi question mukeka rapidement pana yo. Bongo bande kona biso na kabe ya kamwanga oba kufi yo compte na okotsa na tête nani. Mais omoni guerre nyonso tout ememaka yango wana compte congolais bakotuna pourquoi kabe ya kamwanga mwanga ni kia brûler la forêt de place tozali ngwana congolais azana droit ya kutuna mutu nyonso atumbi zamba continuer okay. Et puis pardon ouais OK mais si pour la retourna question est-ce que question faut que tourner la radio lisolo parce que radio lisolo eza eloko moko eza la voix du peuple tozana radio ozo comprendre ouais mais si ceux qui bazana besoin en koluka ba détail sur John Chibangu. Na moni John Chibangu, il y a, je pense, quelques jours passés à Wawa, Batumo, Balekaki, docteur, banani, bakomi, associé, s'il faut dire comme ça, et comme une organisation, mon porte-parole, bazali. Mais koko ta contact na batuana baluka bango. Parce que, toboite, batuana bakoza na badoute, ne biso, bakinoa, tondima, la biso, mutute, bozomo, la ta, non, ado sala bavantir. Et qu'on a la, on peut vrai, ado sala bavantir. Bon, so, qui se quoi, ado sala bavantir, tazo bunda. Est-ce que bakoya on peut ça que non à place boy batonyo surtout parce que ça droit na bango et ça tout à fait légitime liberté d'expression balingi ko poser ba question mais baluka bato baza compétent bato baza ba représentant John Chibangu comme ça ba kota na bango en contact ba ebele sir et non ba na radio balobo azawa pe après ba sabino que non aza place boy mais wala za lokola bozo teka bozo bomaye. Merci. Merci. Tozoke na mutu mususu. Ezaka question to lingi sute batba kota na mai pour 5 ans, 10 ans, 15 ans netka ba batu mususu nan ba bima na mai te. Alors to kena en tout cas 2 minutes de chaque mutu awa na kati o to kati tozo banana ndeko odon après ndeko odon ndeko to tete tozo banana ndeko dudu mutu to kata imaloba après dudu odon lubajo akutu akota gine depuis kala na ebite ya kozomwa tana ye ndeko gi
ndeko Jordan ndeko Roger papa Isaac pa koloba avant bandeko atona bana opesa wino ba kombo pona calculer natali batambo koti awa donc ndeko Dudu franchement 2 minutes no rapidement non ça koloba zala rapide atteindre point polémique te ko répondre sur muto oya uti koloba makamute kenena oya yo ndeko Dudu to pesa balo. Merci au pesinga maloba ngana koloba boye omoni makamadiso na Congo hein biso ba msusu oyo to kaka ba radio ngai personnellement na bandi ko kaka radio ça fait maintenant peut-être mbule kokina noté hein mais to kaka mibunga ebele ezoloba na makasi omoni et puis bon ce qu'on dit que le bâtonnier surtout au monde kolongwa un peu d'une manière agressive pour na s'attaquer bon tout ça mais na ça polémique pour to yebanité oya lobi wana le type qui a développé malade mental bani bablo tout ça c'est tout à fait pour na Congo to ko malade c'est tout à fait normal bon na ko loba boy ah pour na makamona John wana azande ko na biso asali eloko asali ezali vraiment à féliciter omoni mais ezali nde likambo ya mboka moni likambo ya mboka ba inquiétude ezana bato ba attente ezali ebele na bato soko boyebi mo attente ezali ebele na bato ba msuba za ko s'exprimer te c'est tout à fait normal bato msuba mais mutoka même ngana tuna tant mususu na okay ke mutu mususu abima kuna botu c'est tout à fait normal bato ba poser ba question mais ça ne veut pas dire que bazol va ben il faut mais non. Et ça, attente, vous avez des attentes, il faut exprimer en gros. Moni, tu es banité toujours quand on a la radio, ou tout ça, mais merci, au exploiter les minutes. Attente, Congolais, nous sommes attente, poser des questions, notamment pour qu'on a besoin, comme poser des questions. C'est tout. Ok, merci. Na banza na anglais awa livre moko teka makatro babe on how to kill a bird with one stone. Koma ko bomande ke na libanga moko nde Dudu yango na kana ko yepsa yo. Olingo kota na bitu ba sorta boy kota papa watake mbala moko ke umela ka epui dega. Ndeko odon pam ya yo o tozo ke ne fema na ba 2 minutes ndeko desve akosala mutasuka. Na tozo ko pesa ngai Nathalie Krono na biboye peuple congolais ata botuni John Chibangu asali nini mituna question yo sali nini ata ozana musika o contribuer nini na radio ou bien pesa mbongo na moto na biboye muto babaleli mwasi batuna kaye nini mwasi to balela kiome oya bali mwasi moko ibufaza charge à mwasi wana Dede John Chibangu atikali ko sala discours moko tina ba video na ya lobina minoke nazoke eboma kanambe lelo alobana bino na telemi parce que na moni injustice ya na mboka na nga vraiment tant que soda na ko tika yango te alobana bino ndengwana pe boyamba porte parole na eliboso ya kibisa alobana bino bono mission wana ezali ko échouer tout comme équipe ko simba mais congolais boyo karape ba bandi ba video ya bato avant nto ya koloba na radio pona ko succès na loba boy ngati na ko mitu na ba question congolais alingi nini congolais zo ebelo ko alingi te et soko tali la plupart des points tout aka na poto bande ko nationalité ko sabiso te mbongo social ou bien mundele ou bien musala mundele to ba ko respecter bato bazui risque na vie na bango et to tia bango maboko soki John azoko sa peuple congolais makamba mboka ya lokwa mbongo matanga baliaka yango te un jour to koyeba yango na tango tolobi bo comparer ndeko Afrique du Sud na John te baza ndenge moko te ba pe na valeur moko te babundi pe ndenge moko te o ba osaba muziki na bango ba groupe na bango ya koloba kokotela baninga ba continuer biso ba congolais ya mayele na yoki bino lelo to simba na liboka ko pesa na ba idée ya malamu to supporter ndeko na biso moralement to pesi mbongo te oleki nga na zo risquer pour na bino bona ba radio bo finga botala na miyo mo merci beaucoup nzamba pa merci de Kolubajwa M23 contre Ngwanda pona ko intention ko évaporiser M23 ko joindre bango ou quoi qu'est-ce qui t'attend à ce qui possibilité zalike mariage to boyokani Ngwanda na M23 on va débattre de quoi ba belligérant à vous l'antenne. Merci papa Zambwana. J'admire ta sagesse. J'admire beaucoup ta sagesse. Alingi inaloba awa
encore une fois, pour toute la troisième fois, j'admire ta sagesse. Pourquoi? Parce que au moni na landi lelo na linga na lo batte mais na landi débat au l'équipe. Tout ce que j'ai retenu, Christian, nyonso oyo na landi ezali boye. Papa Zambwana a débat Nicolas Messa. Au lieu de s'injurier, encore une fois de plus, à Congolais, retenez vos injures. Bah, injures, ezali armes, y a ba faible. Donc, Moutounyo so a mis injure na débat lelo, aye pake, azama l'été. Merci, Ndeko Bajwa. M23 Ngwanda, oza aussi sa ministre, M23 na Ngwanda, qu'est-ce que tu en dis là-dessus? Soki bakwaye ko négocier quoi? Les débats d'aujourd'hui, nenge na yo keli yango, ezali boy. Lobby, soki oye na débat, moko to débat na débat, ya ba élection, ba mususu bazalaki, non. Élection 4, soko lingi tu sais quelle idée, élection, tu sais quelle est président, et l'autre zawa. Sous na décision boy. Pour débattre na nenga bo solo, pour trouver solution, ne kona biso dia zo bunda kuna, ko finga na te, boza la brique moko. Merci, Ndeko Lubajwa. Le M23, le M23, je répète et réitère, le RCD, après le RCD, boye kokota na CNDP. Après le CNDP, boye kokota na Soki M26, Soki Boris. Merci, Ndeko Lubajwa. Les groupes, ce sont des terroristes. Commentaire en fait mais na libération oya minduki batu bakufa kaka tolo bateke lokola kuna na nini kabla kamwanga bakufi donc libération nyonso bakufa kaka John tango banda ba action na riba bakufa kaka ok to sakana lake bakufa ba msubo na kotika na pona libération ya mboka c'est ça la rina moyo ba ngwana na michi. Merci de DSV John Ntumba na M23 na Ngwanda Triangle oyo olobinini. Merci papa na biso Zambwa na mengai maloba na ngana koloba boyoka. Xavier Congo azokufa pona comportement bopese mai ambulance kumbela ngai. Hey Yamado, tu ne respectes aucun article constitutionnel. Xavier Congo azokufa pona comportement bopese mai ambulance kumbela ngai. Hey Yamado, tu
ne respecte aucun article constitutionnel, sauf l'article 243. Ba Congolais bayokana te. Ba Congolais bayokana te mama. Motema ya ngai Congolais nani alesi yo ngai. Olingi yo change mokili tala change nanu motoko monda e. Linga moninga lokolo milinga e. Tika bete personnel. Shikuma watu panza liluba. Ba Congolais bayokana te mama. Motema ya ngai Congolais nani alesi yo ngai. Olingi yo change mokili tala change nanu motoko mona e. Linga moninga lokolo milinga e. Tika bete personnel. Arrêtez l'hémorragie Tokotolo e. Ennemi ya Congolais seye moko Congolais. Nalobaki nini? Année 70 na Congo démocratique. Congolais azalaka moto ya lokumu e. Congolais azalaka moto ya lisanga. Lelo tokomi tango ya Sodome na Gomore. Mafuta na mai boka bwanye koti poninyo. Ba Congolais bayokana te mama. Motema ya ngai Congolais nani alesi yo ngai. Olingi yo change mokili tala change nanu motoko mona e. Linga moninga lokolo milinga e. Tika bete personnel. Arrêtez l'hémorragie Tokotolo e. Ennemi ya Congolais seye moko Congolais. Oyebaka te. Zokwa kobela bokozela kokondo na ye. Zabolo gentil. Moto na maladi mbongo bakisi emonana te. Soki akufi mbongo matanga emonani. Naza mwana koba nabotama na ndako na ngai. Nakolala libanda te. Ba Congolais bayokana te mama. Motema ya ngai Congolais nani alesi yo ngai. Olingi yo change mokili tala change nanu motoko mona e. Linga moninga lokolo milinga e. Tika bete personnel. Ebale nzamba zipa yango te kasi eza nde peto. Elengi motema ya moto azipa tala mpe mbindo. Mawa change nanu yo moko mwana oyo. Liboso ya kochange mokili Congo. Change nanu yo moko mwana oyo. Comportement liboso ya kochange mboka Congo. Ba Congolais bayokana te mama. Motema ya ngai Congolais nani alesi yo ngai. Olingi yo change mokili tala change nanu motoko mona e. Linga moninga lokolo milinga e. Tika bete personnel. Okota magasin ya ndeko na yo Congolais n'esprit ya kodefa. Soki ozimbongoloki na yo chinois e. Okota restaurant ya ndeko na yo Congolais n'esprit ya nyongo. Soki ozimbongoluki na yo indien e. Epasi vya kota te. Lobi soki akwei mwana oyo. Yo moto aliboso okoseke ye. Opesi mbote elongi ofingi mokongo mamama. Ba Congolais bayokana te mama. Motema ya ngai Congolais. Merci papa na biso Zambwana na banzi bandeko nzembu oyo eteya biso nyonso tu. Na banzi mbuta Zambwana soki alobaki ke emission komi na suka. Nzembu wana apesaki ngai maloba mpo na clôturer émission. Na banzi na clôturer émission na nzembu wana ba Congolais basala biso poto yokanaka te. Ba Congolais basala biso poto linganaka te. Motema na biso ezali ya nini? Ya ngai likundu
motema mabe. Merci Mbuta Zambwana ndengo pesinga na clôturer émission ya mpoko malelo mais nakoloba mingi te. Mbuta Zambwana félicitations na émission na yompamba te. To bundi na bitumba na biso awa moto na moto akei na par na ye. Conclusion nga ya masolo yango wana. Merci Mbuta Zambwana. Merci lobby toko tire conclusion na makamo oyo mususu na bandeko mususu et puis toko sala émission agenda 23 ya politico congolaise banani bakozala ba key player to ba acteur ya politico congolaise toza ko s'attendre na 23. Alors nabo na sukisi mama igete pesa biso prière pour ngwanda na papa John Chibangu batu bazali na kati ya lite oyo ekoti kotangisa makila. Merci beaucoup Kulutu Zambwana Joachim. To bondeli nzambe wa pesa kibiso tango pona émission Ma Patrie. To bonde su nzambe a pambola Kulutu Zambwana ilongo na molonga na ye mama na biso ani azo sunga ila bonzoto. To bosani te bandeko oyo batie nzoto pe molimo na bango pona kolite pona peuple congolais. Père éternel Dieu tout puissant nzambe zo na yo lokumu. Na pamboli yo pona émission ya Mon Pays Ma Patrie ya pokwa malilo. Pambola ndeko nyonso abakisi un plus na ye pona ko bakisa quelque chose pona libération ya peuple congolais. Pambola pe bandeko batie nzoto pe molimo na bango John Tibangu elongo na papa Ngwanda pona ko sikola Congo. Yawe sunga bango nzambe. Oyebi mitima na bango koleka biso moko. Soki bazobunda solo nzambe bunda na bango elongo. Soki bazobunda ya solo te nzambe bimisa bango na poasa. E komi tango ya vérité. Yawe tikete peuple congolais ezala béni. Yawe sikola mboka wana Congo pamba te tozali na posa na yo tozali na posa ya kokoma na mboka na biso wana. Papa, ce n'est pas pour rien osala biso ba congolais. Ezali hasard te nzambe yo yebaki. Na bandi ko telemela batake nyonso monde satanique et ténèbres. Ouais, koyaka pona ko ningisa bayo bazana bosembo ko luka solution pona peuple ezala béni. Na rendre ango nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Na telemeli envoûtement nyonso. Oye kontaka na mitu ya ba congolais et transformé comme diable. Et continue à moto intervenant pour na koya ko ningise mission. Na rendre ango nul et sans effet au nom de Jésus. Merci pambate du jour au jour ozako sunga biso bana na yo. Zali koyeba ndenge to yiko tambola nzambe. Tikete ba bazo sa na bosembo ba continuer. Oye ya satana. Bimisa bango na poasa pe bayoka soni ozanzambo yoka ba prière na biso ya mingi ya kosenge pa no nzambe ona bosani nzambe kokisela biso na tiki émission zo leka na tango mususu ya sima na maboko na yo kamba mama na biso Elodie Asumani convainc esprit na ye tous les attaques za nul et sans effet au nom de Jésus-Christ tiki te ba sepela kanango bakota o balingaka te bavanda na kombo na yo Yesu nde na bondeli kobo sa na tenga i servante na yo simba pamba te ba attaque za mingi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père Tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia.